unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Oui, madame, na haut-parleur, mbote papa, mbote maman, et c'est un quoi que vous allez belé. Bipa n'y a ce botel arabiso. Là, bandeko bazali komona ba férié et salmi na gati mboka na biso topé li kambo ya le 6 avril to solango awa bandeko na ngai masolo bosenga ki biso tozali ko continuer histoire. To yambeli bino ba kimbangiste bazali awa sur ce plateau représenté et pas ya papa Chico ou le loi pour répondre na ba question na biso sur la vraie histoire bandeko nyoso bozongo bokabola ba kongomani nyoso pourquoi Marambo et limite au monde que na moment ya élection président Mboka Félix Antoine Tshisekedi akinda yikuna na nkamba kokuta na papa kiangani oyo sika alobaki devant bakimbangiste que aye pas ya papa azali na secret oyo ba papa batikela ki est-ce que ba politicien ezaki une manière que Félix Antoine Tshisekedi à reconnaître pouvoir wana ya wana tina nini apesa ki date mais est-ce que ça a un impact na vie politique na vie ya mboka na biso ya ba koti ya ba population to resola marambwana nyonso ba pasteur misusu na ngonga oyo mitemeza kosuwa bango pona nini kaka kimbango pona nini kaka kimbango misusu boyebi que balinga ko manquer balinga ko manquer ba loba ko ke yango neti ba boudé yango ba pasteur mais la loi est s'imposer mais vous allez payer une occasion que ba ndeko o bazali ba non kimbangiste topé bazali ba croyant ya ba mangomba misusu on comprend d'abord l'histoire, le pourquoi il y a Marambo Oyo Nyonso, Tosolo, les sous likambo, il y a Papa Charles qui sont locaux. Est-ce que Azali Nzambi, Tozali Awana Papa Chico, Mbotenayo Bonne nuit, Malamu. Alors, Tolo Banini, bonne fête. Voilà, alors Papa Chico, vous allez kimbangiste, vous allez moko bayo bazui mokano y'appelle ya Papa Kiangani pour na ko bombater likambo oyo ya Papa Kimbangu. Alors soki lelo bandeko ebele topé ba pasteur topé bandeko misusu bazali ko tuna. Bon, pourquoi ba pesi mokolo wana na Papa Kimbangu est-ce que bisoni sozali ba kimbangiste était ba pasteur monsieur tout le monde même ba grand pasteur monsieur bazali même ko dénigrango avant même que la date ça l'a prouvé bazala un peu ko bazaki un peu contre alors nini oki ko tel ça ba congolais nyonso mokoli mumba o ba fandi lelo bazali kolanda yo. Merci Papa Mokendi. Mutuna wana ezali mutuna moko tango tomonaki likambo wana bimaki we bato batelemaki ebele ba pasteur batebele ba déclaraki même ba politicien ebele basepelaki nango te yango omona likambo oyo nde yango nde ezongisi peuple congolais sima mingi po bango bakoma lelo ba pasteur po bango lelo balata ba cravate basala na ba bureau bakoma ba ministre ezana bato oyo bayaki ko bunda bitumbo oyo ezana famille oyo etelemaka pona likambo oyo ezana mutu oyo atelemaka tata Kimbangu atelemaka pona congolais nyonso pona congolais azwa civilisation pona congolais alongwana kibowumbu papa tozonga na temps ya colonne ba série wana ya ba série oyo tozaki na bowumbu nano ko banda 1921 ton Papa Kimbangu yaki tokoma ti na 1960 ezalaki na mutu moko te oyo tata azalaki na mo adir liboso ya ba Belge mutu moko te azalaki na nguye ya kolobata na Belge oyo Belge alobi yango reosalama tozalaka ta na droit moko te ke pasteur moko azwa akoma koteya alleluya amen asali pe lingomba na ye asali pe makambo na ye ezalaka te mais liti wana tata tant toloba réveil père ya réveil ya kati ya Congo c'est tata Kimbangu yene mutaye ko lamusa peuple congolais tant bon église de réveil bango ba ko lamusa biso ne loko nino ba lamusa réveil to mona ki tozonga sima bango bateyaka biso Israël bateyaka biso tolanda Dieu d'Israël tango mona ki non baza ko zongisa biso toujours na boombo soki muntu ozuite
c'est que oza koloka pona bango oyena lingomba na bango potonde lola soki ongindi na mbongo nde okomi nzambe asali pona yo yango moni kino bama teya oyo bango bayi koteya biso lelo oyo eza différent mais tata Kimbangu ayaki ko réveiller biso bitala bino nde bozalaka awa il faut besoin indépendant papa Kimbangu azongisaka ba jeune balandaka babimi na école papa Mukendi bana tango bamoni tata Kimbangu olekana ba jeune balandi ebele ba komi kolanda papa Kimbangu abisi ba jeune bana bozonga bokende kotanga bokende kotanga parce que mokili oyo bino mboko tambusa yango bana baokate bandolandaka tata Kimbangu baza kolanda abite bozonga boketanga ba kelasi bino ne mboza ba chef lobby bino mbo tambusa mokili oyo yango moni ke no lit na yako sala pona ko longola mutu mwindu eloko ba mindele bando sepete poanini azaki na verset mo no tanga to na Bible libanga moko te erotika likolo libanga moko tina soka jumusu batune poani lo tanga aka yango papa Kimbangu lobi ke non ezaki non ba mindele oyo bakozala kaka likolo na biso te libanga na bango kolongwa biso pe to okoma likolo na bango yango monaki tango sangwane panzani ekomi tie pa ba autorité belge nde monaki komo pesa makambo mistake non ndeni muto ya kola musabango parce que Congolais e bakelo ba benga indépendant papa Mukendi soki toza lelo o toza koloba ki non to bundaka pona ekolo te mutu moko te abundaka mutu même papa Kimbangu abundaka na mundele te abundaka na mundele spirituellement mais na carno même na bonzoto boy abundaka na mundele te parce que ayaki ne ko éveiller peuple bola muka bosala totonga biso mo to sala ya liboso nanu alongwe na lingomba o azalaki na ngoyo wana ya mission aye asali o aye to bandi ko sambela ba mindele bayoko koyemba so nzemu na biso te ils ala vrai parce que bangunza baloba boya rango que papa Kimbangu na pouvoir azalaki nango il ne pouvait jamais se faire rabaisser na point na ko passer na lingomba ya ba mission papa ngunza ayebi histoire ya tata Kimbangu te ezana ngunza moko te oya ko telema aloba l'histoire papa Kimbangu l'histoire à papa Kimbangu papa Mukendi mukolo ezali toko kende nkamba mais yemo azalaki ngunza non ba document ba mindele baza ko loba bien que on les appelait les ngunza ces mouvements là oyeba ke bangunza baka komeka papa Kimbangu na nkamba te mais reconnaître en d'abord qu'il était ngunza lui-même bon ngunza ka c'était muto ala muki oye ayeko éveiller mais pourquoi bino bozo boya bangunza que bangunza ba yebe loroté te bangunza to ba eloko te na et loro na sens que histoire à papa Kimbangu te ayebi yango te mais lui-même était ngunza Kimbangiste ah oui alors comment pas Kimbangiste papa orotanga papa Kimbangu était Kimbangiste te avec Kimbangiste te comme pe Jésus pas dans la nyote mais papa Kimbangu était ngunza on est d'accord bon kozala ngunza date kolobaki non azalaki ngunza soki na ndenge to baki non alanda ki ngunza ezalelo non même église Kimbangiste c'est qui toi dit toujours tout qui est malembe papa Chico oui vous a haut-parleur hein ouais bandeko ba Kimbangiste ba papa Mukendi tikela rabiso tanto lo balelo na tiki lelo na tikela autant ouais mais il faut quand même bato ba oyeba que papa Mukendi azali vrai ou faux papa Kimbangu azaki ngunza vrai ou faux papa Kimbangu azaki ngunza papa Kimbangu azangunza voilà merci biso nyonso toza bangunza voilà merci comprendre voilà. Parce que ezali kamaseka c'est-à-dire que question les sous c'est-à-dire que bangunza nde ba yebi masolo papa Kimbangu vrai ou faux te ba yebi lorote po bazalaka na été ah school okotangela biso ngunza nini oyo atambolaki na tata Kimbangu oyo yebi ngunza ngape na otuno keso parce que mutune zalaka ya bino menga na otuno ngunza nini papa Toalani ah papa Toalani zaki na église zaki ya ngunza c'est parce que Kinto a dit selon version mususu baloba ensemble à Kimbangu na Toalani te lokuta c'est faux tata Toalani azalaki ndeko ya mama Mwilu azalaki na kati parce que tango tata Kimbangu azako kende papa Toalani azoba fimbu kolekana papa Kimbangu te kozwa fimbu za papa Kimbangu azalaki na ensemble wana azalaki chef azalaki lokote ke otoloba kene bazalaki bango mibale non tata Kimbangu tango abandi musala na ye tata Toalani azalaki parmi bato ba wana ko aider papa Kimbangu kasi tango tuningi yomo loba ki ondolo comment est-ce qu'on a la so ke bangunza ba yebi no papa Nathalie moko papa Toalani tata Toalani azalaki te ngunza oyo atei o leonde bangunza bazako te non tata Toalani tout bango tout bateyaki nkolo Yesu
ezana mutu te wateyaki yo biso te lokuta bango tu bateyaki kolo Yesu tata Ntwalani tata Simon Kimbangu akoyebisa ye yo tikala na mama mwilo na nkamba ndi ayebisaka ye ezate ne bato ba papa Kimbangu abandaka na tata Ntwalani te mwana bana na ende mutu ba kokotisa makambo oyo ke non papa na biso babandaka musala tata Kimbangu te tata Kimbangu tanga bande musala oyo abandaka ngo yemoko abandaka ngo yemoko na mwasi ne mama mwilo abandaki ona mutu moko te a part tata Ntwalani ngunza nini oyo tokolobaki non lelo toomona bangunza lelo papa Chiko ça au parler na kotangela yo lobaki ngunza nini na tangelo déjà moko komo na zo a papa na kobakisa o lisusu awa tokokende na kobakisa yo yango tokolobaki papa omoni oyo bangunza balobaka lelo oyo bangunza baye koloba bazalaka te bangunza o baye na parti ya 1990 2000 ans bango ne mbaye na maloba mususu Kimbangu azalaki ateyaki Yesu te Kimbangu asimbaki Bible te parce que bango bazalaki te bango bayoki lisolo ya Kimbangu epai ya bakimbangiste bango bazwi yango ndi bamemi yango na ndenge na bango biso tolingi Yesu te tolingi kaka mvulusi Kimbangu mfumu Kimbangu yende mobikiswa bayindo mais ntango bazosala makambo wana omona te ke non bato oyo bakangama ya tata Kimbangu omona mutu moko te oyo akangami ne azalaka lelo oyo lingomba nezali zate oyo bakangama na tata Kimbangu azali te tata Kimbangu bato akangama na bango les 12 apôtres oyo atambolaka na bango atangunza moko tatika ozawana a part tolongola tata Ntwalani oyo akangamaki na tata Kimbangu oyo bayaki kosala lingomba na famille na bana na ye ye atikaka te basala lingomba. Voilà une question rapidement. Bana ya papa Kimbangu na bana papa Ntwalani nde ba mema makambo nyonso to mona lelo parce que entre les deux batikana na bango kinto du vrai ou faux? Bana papa Ntwalani bana papa Kimbangu bana papa Ntwalani nde ba mema makambo na façon ndenge ti to komela ngo lelo mais les deux personnes batikaki na bango kinto du vrai ou faux? Kinto di yango ezati lelo na Kimbangiste le véritable kinto tant zoba kinto di ezako sangisa ba minoko ezako sangisa bato donc na église Kimbangiste bana papa Ntwalani bazalaka te sikoyo ezako sangisa ndenge nini esangisi te esangisi Kimbangiste za na langue nyonso na kati ya na kati kuta Kimbangiste ba 26 ezali 3 ezali séparation ezali 26 ezali Kimbangiste alongwe akeko sala oaye c'est différent kinto toza koloba kinto adi ezana 26 provinces nyonso ya Congo Équateur, la province de Kasai, bazana kati ya Kimbangu. Tango bosangani déjà ensemble wana c'est qui toi dit. Mais ce que l'on a l'église auto zomo no mona ba Congo, église ba Congo. Kimbangi se sangisaka école nyonso. Yangwana toujours kin toi dit. Ndenge to mona na royaume Congo zaka ntotila. Eza ko sangisa ba likolo nyonso. Yangwana Kimbangi se zali. Bana tatwa Ntwalani nat bana papa Kimbangu sont différents. Bana papa Kimbangu ba c'est lingomba oyo e matalelo mais bango batika na lingomba na bango ekenda wapi soki bazana puissance ya oyo bwe lingomba na bango za wapi na wa bana papa Kimbangu yango na bana papa Ntwalani nango siko lingomba na bango za wapi est-ce que tu peux définir puissance na lingomba na plein puissance ya lingomba on peut définir ça na plein oui donc maintenant ils sont mettre en pierre à voir la puissance là c'est le papa Chiko o c'est qui sigai oh tout va mettre en pierre kawano monaka moi bato nyonso oh tout balobaka biso do tikala o ba papa mpadi ba wana nyonso o mona bango que non rien pouvoir exaté parce que soki kaka o moto moni awa papa mo ndanse makufi et c'est là on est yo mona sos papa Chiko yo ba bordir boyne te na bisayo te na to bisayo et ça vérité parce que pouvoir ezalé loko e bandi on doit reconnaître que papa mon ancien qui na puissance ya sur le biplay pas qui na puissance ya moko lelo akei kombo neza wapi lelo roni etikali lingomba neza wapi nana ngazo telemisa lingomba naye c'est ça Kimbangu akei mama mula tikali tata diangenda ye tata dialonga na ye tata kianga na ye so papa kianga ne pas kei oya koya wana toujours au mona lingomba wana e ko matati na soka pour la sabino que non c'est bango oyo batika c'est puissance
ya Congo yangwana pas na bango, c'est puissance ya ba secret ya Congo yangwana. Ezate ki non, muto azosala na o parler ka saya za papa Mukendi non. Muto aza a na kati o parler aza ndenge mono papa Mukendi te parce que yo yebi secret o parler oyo. Makambo yo solo la kana mama na ndako za makambo yo o solo na ba travailler no awate, c'est différent yangwana. O tata ki manga no kangana mama mwilu bato ba na ko comprendre te. Tant papa qui m'a accueilli, bah monsieur balingo bana te biso te yango te papa. L'église oya kimbango ezamoko. Atika église te, ndetolo baratika kimbangi c'était, mais abandaka côté ya tongo ko sala bakita tongo bazalaki na ba air bando sala mais tango akei bato bakendaka ba o batikala ba onde ba bomba ka likambo wana yango ne mteboti mbuma o lelo kombo na ye eke partout na mokili grâce ya bato basali continuation wana. Voilà, tout le bac que Félix Antoine Tshisekedi azaki na raison ya ko loba que secret et tikala pa papa Kiangani. Ayebi secret tikala pa papa Kiangani parce que ba papa secret nyonso ya Congo, secret ya politique, secret ya spirituel ya Congo eza na kati ya Nkamba. Yango monaka président Félix ake kuna lobi ke non na yeko zwa mayele awa pa papa parce que papa za na secret oyo ba papa batikela ye. Parce que ayebi maman Martha ayebi sa président. Maman Martha ayebi papa Tshisekedi wa Mulumba ayebaka nyonso wana. Mobutu ayebaka tout bango nyonso bayebaka secret wana. Yango moni ke non président nyonso soki azuka ka pouvoir il voit ke na Nkamba akende kovana. Papa Kabila babengaka aboyaka. Laurent Désiré. Oui, aboyaka. Papa Dialonga na bengaka etango aziki bokonzi, abengaka ya aya na Nkamba basolo aboyaka. Alobi non na koyote parce que bino boza batu ya Mobutu. Abenga e 3 fois boya, bilokolo boyi 3 fois. Diriger Mboko Torotala. OK nango kasi lokolo boyi. Yango monaka papa Kabila. Kabila fils nde ayaka mbango akimaka nde avandi ti omona tata Kabila fils lelo na avanda na Congo mutu asimbaka ete mutu amenasaka ete parce que avanda na mukongo papa Simo Kimbangu Kianga na lobi na tie na mukongo na ngana mona ndana na koya kolongola ye na makambo asalaka na Nkamba zela papa Tshisekedi de son vivant ba papa Diangé na bazaki vivant oui ba grand mystique ba grand nonko oui. Papa Etienne, alors là, Papa Etienne a fou comme là, papa. Est-ce qu'il y a un Kamba Toté? Qu'est-ce qui s'était passé entre les deux personnes? On veut savoir. Aya Kamba, papa Etienne Tshisekedi. Aya Kamba. Mais tu as raconté moi les Kamombo et les Kanaka. Tu as boire un éro-côte na nino. Hein? A boire éro-côte na Muzole. Na Kilongo. A boire un éro-côte parce que mon bout à côté, à côté na kati. Yeba ebisi a côte yenda boya ke. Tant alinga côte à lobi non. Nana ba protection nanga protéger ngai. Ah. Oui, alors oui, c'est vrai. Zela, expliquez-nous bientôt bientôt comprendre. C'est-à-dire ce moto na Kamba. Oui. Supposons que ça na moi singaluke tunayo o ezala ya banini. Ce qu'on a ezalande nini. Il faut place au monde na bateau to kangara bango kuna. Ce qui est na singa na yo, o ina makambu na yo ya nzoto. Ba ko so pesi bato baloba ke nzoto wana ezaka kimbango te. Kota na chambre no bimato ndima. Zela. Totonga nano batu bayoka te totonga s'il te plaît totonga no mon panzi Nikolo to mona mingi ba na ba jeune ya kina tout ça batu singa rouge batu mo ata tamsu ya ilo répéter singa rouge au moins protection ba zolanda le roi indien ba mona ba ngona ba nini so comme na ngona na Kamba avant kotani il faut au katanga ekolonga ngomoko yango moko mone katani so eza makambo yango moko elongwe. Ce qu'on neni ya papa Tshisekedi ya kati ya nzoto. Na kati ya nzoto. Câble ya kati ya nzoto balatise câble ya kati ya nzoto. Tanga komo kota câble yango mo bima libanda. Abisi papa Diangé na non, papa Diangé na kota te parce que ça c'est ma protection. Aboyaki ndi abimaka akota kate. Mobutu akoti. Mobutu akotaki. C'est Mobutu zaki ndako ne na kota. Soka yewana no kota ernyoso papa Tshisekedi akota kate parce que câble ne batama na nzoto parce que eza batu musu bana biloko ya nzoto ba koti yango na nzoto so tango komi ko kota ekomi ko bima ekomi ko bima papa Tshisekedi akemaka kangi yango boye abi non na kota te o eza protection na nga euti na clan na ngai yango mte simba kangai papa Diangé pour le vieux Etienne Tshisekedi lui Kasai momimba ba fumu wana nyonso basangana ba pesa ende makambo oui yango aboyaka kokota wana
Mobutu papa Diangenda non c'est pas problème biso obligé à rater pour na okota. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur sa vie politique le fait que pas comme présidente? Bon et le kwana pe okomona yango trop parce que papa Diangenda lingaka papa Tshisekedi mingi. Jour mo papa Diangenda ngenda otale na ndako tomba zaki na problème na Mobutu. Papa Tshisekedi papa Diangenda ngeta na ndako ayibisi papa Diangenda non papa Diangenda yo ko lukanga etengani mvuna luka papa oye pona bitenga nza bezo pe ya mboka yo na Mobutu bozoka na tezo sala mboka bien te na ye awa habité papa na kotoko yokana abi papa yo ndengani mvuna otala yo je parce que papa Diangenda papa Tshisekedi ayebaka nyoso Mercedes so bakabela papa Tshisekedi e bakabela papa Diangenda na moto papa Tshisekedi Mercedes on a appelé ça kayo ya autant à qui n'a papa Diangenda tourné so Mercedes oyo papa bakimbangisa bana babo oyo bino bolinga ko kate papa na ngai on a 30 ans, on a le pouvoir. Oui, pourquoi Mobutu a quand même papa Diangenda? Parce que papa Diangenda a quand même Mobutu n'a pas qui signé. Il dit Tika Makambo au bon Mondele. Tika. Ouais, parce qu'à l'époque, le président Mobutu a dit comme Mondele. A joué contre Anna Mindele. Il y a un grade pénal, un capitaine, qui est dans un restaurant, il y a un Mindele, à Ovan, à OPC. Biloko bani na wala papa so ada so pi papa Diangenda so papa Diangenda c'est à ce moment là baïba na nté papa Diangenda yo kanga ende te baïba naka ba omi balé mais siko akendaka siko moko abongwani mundela ti ba tenir ba officier pena mindele aya vana na restaurant tango vana so mais papa siko dia batu baleka ka bizaki ba sali so papa Diangenda so ya pesa mbota ebisie bonjour monsieur le caporal Mobutu ndelingi sakaye pero on est na timbeli ngai yango mule salaka e double aye tango ina ndako na so papa ebisi tala likambo salaka mukolo ko répéter yango tika ko sala makambo sala ko répéter yango sote ayoka kate jour so akenda les mêmes choses abonga le mondele akoma na ndako boye ezo simbate pona ozonga ameka ozonga mwindu ezo simbate alors il faut qu'il ne pas muta mukongo wana bokene mwe pa mona kimbango tango ne mama ils ont raté ba image tango ne mama ayaki epai ya papa nde ayebisi que non papa atininga kuna aza grave alors bi pesa mbote papa Diangenda pesa mbote abisi mama pesa mbote okoma pesa mbote tango apesa mbote azongi nde Mobutu atika ekisio wana nde atika ki akangami na tata kimbangu akangami na papa Diangenda makasi nde papa Diangenda oyebisa ye na routine na mission okende kotala tata nanga na prison alors bi wi na okende tango akekuna kotala papa na ye na kati ya prison Mobutu akomi bakutena tata Simon Kimbangu ayebisa ke non papa na ye awa mwana na onde mutu atindinga tata Diangenda alors bi wi ça va asengi mai azaki na ba mai nde ba mbila bata ba seya ba mai boy Mobutu apesi papa Kimbangu mai papa Kimbangu ameli azongi l'habité papa sisi sango nyonso abi merci atuniozana na biki wana habite na habite fait ezate ni papa Kimbangu obeta boy na liputa na fait na biki ebimi akomeli lettre abi lettre yo atie na kati enveloppe memango pa mwana ngai Diangenda nde tango kozonga pa tata Diangenda nde tata Diangenda kozwa lettre wana simbi nde akoyebisa ye fukama parce que Mobutu afenta alors papa Diangenda mutafukama la kai papa de Mobutu nde mutafukama ka ebise fukama nde aosalele prière abi yoka likambo ya Nzambe omoni yo ndo zabwe première eloko okokoma chef d'état major ya Congo la commandant suprême ya armée ya Congo abi après wana okokoma président ya Congo Mobutu tango papa Diangenda ebisi bongo nde Mobutu abandi makambo na ye wana tango papa Kimbangu ayeko kufa mutasalaka nozo mbongo ya cotisation c'est Mobutu
Après comme ça bakamba ya journal kolobela kimbango bakangai pour rien boyna boy ndé ba betaka président Mobutu ba betaka comme journaliste quoi. Comme journaliste ba betaka ndé papa diangé na koya a juillet assembly abi tika kolobela susu makambo wana apekisaka ye ndé atikaka ndé babandi ko kina bata Beron makambo yo tango bateye premier poste batala Mobutu quoi deuxième commandant deuxième alors tu n'as pas dit papa dengue yo baka na koma commandant ndeni batinga deuxième abi ceux qui première date yo tanano ceux qui première date yo tanano nache abisa calme mona ndeko koma pré-commandant ya chef ya armée à Congo ndé après ça ndé koma président ko kisa ili kambo oyo tata diangenda ayebisa kae pouvoir à Mobutu tata eute sika morote parce que mutu asimaka pouvoir à Mobutu c'est papa diangenda tango akomi ko bebisa tango akomi ko kenda makambo na papa diangenda pekisa kiabi mokonzi azalaka na mwasi moko mokonzi azalaka mutu ya banzambe belete mokonzi aponaka esika moko oyo ya ozala mokonzi azalaka mutu yako mela bilango alangwate yoza ko tambusa mboka papa diangenda pesa ba conseil wana nde Mobutu akomi ko kenda makambo na ye wana parce que au moins tango papa e balembonga kufaka e bazaka na problème na Mobutu Mobutu zana kanda tata wana siko tango ya kufi bato ko molela akufi papa diangenda bengi président Mobutu alobi naoki matanga babi e balembonga kufi abi oui akufi mutu wana kwa bite na monde ya biso ya molimo nzele ezalaka moko tomoni ete papa dengue ndenge mutabisaka Mobutu ke ayisi Mobutu kidya nani ebalembonga kufite papa Chiko alobi na docteur wapiti asa wapi na makambo alobi na monde na biso parce que papa dengue na baka nzele ezalaka moko bino batu nyonso bofingaka ngai diangenda bofingaka ngai abi nzela ngo ezalaka moko mukolo yango bomona nzambe ya mutu ya mundele te ya mandefu te bomona ka mutu mwindu ayisa batu na okanga bino na ntupa na nzela ka moko ndi ayibisaka bango yango ta Mobutu eko bisa bite naza komona na monde ya tina aleki na nzela te alobi te akufita zali ça dit papa dengue na capacité ya komona monde ya ba mort na ba vita wana dengue na nkuti ma papa wana se kimbango ye moko se ye moko tata simo kimbango c'est yemoko tata simo kimbango OK le soleil betema que cercueil ya lokuta ba tchaki na bango ba nini nzora nde e balembonge abomba maka tout le monde maka papa diangenda ne mutafongola kae makambo wana papa diangenda petanga ko écoute Mobutu petanga ko écoute na président Mao c'est papa diangenda ABC tala bana 4 système na bango ya spiritualité bana dragon rouge bana dragon blanc bazana tortue ba pe na tigre blanc. Il y a la troisième, il y a Koba, à côté de Koba, à Batamaka. Oya liboso ete mbalete ya misato zaraye. Ndio monaka Mobutu tanga koya, ndia ko mona Mao apesi président Mao mbote, ne président Mao tunaka ye, mais ndenge ni yo découvrir ngai. Ayebisaka non c'est papa diangenda na Congo. Ndio ko mona Mao atindaka mbongo wana pour batonga palais du peuple oyo. Grâce à papa diangenda. Grâce à papa diangenda. Parce que moni et le compliqué. Donc, ma pasteur ba boudara na bango ou bien bazo comprendre l'importance de il y a ndeti qui papa qui m'a une journée boy donc congolais moro ya ignorant ya makasi. Et ça ba pasteur ebele ba kenda nkamba. Mais l'église na terre kimbango te. Mais aka osona papa Simon kimbango kianga. D'ailleurs ozo makam. Aka ozo makam. Bazé belé. Tout ce papa pesi permission. To bandana ba photo na moko mona papa penza na kati bakena nkamba bazwi makambu bazwi ba maya nkamba metango ba obima akoloba te kombo kimbango obwete yango mona ka non bato oyo baza kote ya biso mensonge parce que bango eza cop na bango esika balela ka yango wana tout le monde aza koluka la papa Mukendi tout le monde a besoin de mbongo. Biso to ya to na besoin de mbongo te to tala sabato nzela ya kimbango. Nzela batata batika. Ti président Fati aza ko kende, aza ko loba na ko zwa mai awa makambo. Est-ce que soki vidéo ngo zali batila biso no poto kango likambango. Ezali kuna senga na production ti so vidéo. Je pense que ceux qui parlent le même langage ba retirer la biso. On peut suivre cet élément rapidement plutôt que tu as tout juste après. Ngai na eko ebisa bino kaka to conserver makambo yo soki to bandi na bandi ilembo
ebandi komonana osala ngai confiance orenouveler ngai mandat nakoka kokontinue na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka yango bomoni nga naye kokangama na papa mpo nayebi ke papa aza na sekele wana batikela ye mpe na bapapa naye kozwa mapamboli sikoyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga natieli bino motema opesanga makasi. De retour sur ce plateau, Touti Kolanda. Mais l'autre fois, bolobaki que Batoumini bakina na kambe za la rajou c'est pour la intérêt kaya ba voix. Oui. Baso ba voix et belé. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi aza na rawana to payer à kokisi oyo pe bozaki na bosenga? Ya liboso tango biso toyaka awa na o parler toyaka na mibeko etanga mi o parler awa. Toyaka na respect nyonso. Tango toyaka awa tozora pe msuba conseil ya papa Mukendi boye boye ndepe tozwaka. Ezabino bobandi makambo okala soki oyebisinga likambo nga pe ivona bomba yango. Président na biso Fati akenda nkamba déjà pour troisième fois. Tango ayaki wana. Problème eza nini? Président solo na papa. Alobi que non secret ni chose pas na bango. Parce que c'est le président de la République. Yenda hebi Congo bien koleka. Alobi que non secret hebi que za kuna na nkamba. Na yego zo secret o ba papa watika parce que ba papa batika makambo. Yango papa abenga bango abitala ba papa na biso solo na batata na bino. Batika ba makambo wa bino vo ba romona yango. Balakisa bango ba secret na nyonso makambo tout o ba sinyaka ba o to beteli batwa ya ba roi be tout ezali kuna na nkamba na ba signati na makambo babuko na ezali bango ba yebi yango bien. Yango mun tango bakendaka na nkamba. Tango alobi Mobutu alobi ke non endima mimba kimbangisi nzambe pe kola nzambe parce que poani le kimbangisi bango ne mbaye na likambo ya sika baye na spiritualité o ya Congo bango babombi yango spiritualité Congo eza pa mutu te o e pa mutu mosongolo non spiritualité Congo evandi e pa na bango nyonso toza ko vivre za makambo ba papa bati balobaka crise koya mbongo yokoma pasi ba misale ezala te ba prince basi balobaka makambo wana papa kimbanga salobaka yango to vivre na prophétie ya tata o nzamba lobaki il faut leka po homme noir azwa lelo o congolais na zino maturité te papa lelo toza bato moni congolais tata mobamba ane mutafali na ndaku na ye tata mobamba mwasi mutafere moi basona pona makambo wana distraction ekoteli congolais ayebi susu ndenge nini te akoki kotambela nzambe nete na ba église distraction ezali yango moni ke non bino botelemi na ba chaîne na bino pona olamusa likambo ya réveil le véritable réveil ba chaîne auto zali koleka on est ba réveil spirituel yango eza ba lingoma to kenante réveil te kuna ba réveil kaka non sambela pour kende poto ozwa libala ozwa mbongo yango ane via congolais o congolais ayebi yango wana soki azwi mbongo abiki non nzambe alingaka yo zwi mbongo mais na spiritualité te yo sambela ka mais oyebi lo kongo na connaissance te eza pamba et on biso nzela tolandi nzela ya kimbangu so nzela ya kimbangu eza na nzila moko tango bakoko bazaka na Egypte bazaki na nzila wana ya ngipitu o bakendaka tango baye ko na mbanza kongo bakomi na nzila nkongo o lo to mona bangunza balobaka nzila kongo mais lelo nzinga kongo eloko tezala ka roi ka te ekoma da ebeba yelongo nzila kongo mi nzila nkamba parce que nzila o pesta abimaka yango wana place makambo eza yango wana place biso tokende ba jeune tokei parce que papa Mukendi journée yo ke na nkambo ke sona papa Simon ki mankianga te kalate ouais kalate ouais il faut kende o kende ko sona tata Simon ki mankianga o yeba o tuna papa makambo o tuna papa Mukendi soki obimi na nkamba wana na ebité na façon o yo obimela kaka soko zala bon na ebité papa langa eza plébiscité te parce que tu dis que non oyo sala ko sala ka liti ya kimbango bundelaka na kombo ya kimbango kombele batu na kati ya chaîne no ba yebi kimbango kaka pona yo parler obi tonga ba ndeko tala yo non na yebi ko mama tata kimbango te na omono jeune pena osa makamona osa makamona mais ngai kuta talikambo tata kimbango na yebaka te po nini boza ko bunda likambo yango ke no moni muto ko simbo azate parce que obundela komba kimbango yaka te ke kimbangi sene muto kimbango za bon non
Eza ba kimbangiso bazabe mauvais, eza ba kimbangiso ba na molimo parce que molimo e va na kamba eza danser papa. Botu ne dingwa et dingo tant comme un kamba yana ba mama na biso mo papa diange na tika kuna danger ba tambola na ba espace bazu molimo yango to papa boyara makamona ba to bazo molimo. O molimo te. Ba molimo eza kuna na kamba papa mukenjo ko boya. Ba dernier bata molimo me bavanda kimia bazela liloba tata to respectera ndengonga to respectera ngoma ngama kamunanga o yana molimo yateke non na ketangela ngo classe non parce que na tang classe te na tangi na suki na ba niveau monté parce que na kinena na makambu ya football mais au continuité tant makambu ekomi ko ya mais ngalo na terre ba pasteur kimbangiste parce que ni ngalo terre na molimo na kati ya molimo na kati ya mpeve parce que peve kitana na ndako na ngai mpeve kitinga na kiba mbanza Kongo na moni makambu ndie kumu ememinga na nzela tata kimbangu kyangani nde tant to kuta na ayibisinga ke non na banaye ko zela yo makambu na pesu yango mission o roté ya Congo Kinshasa Congo Brazza Congo Angola yango to ya roté bande ko na so to tika makambu wana botaka kamba boete kamba papa boya bino nyonso na ba boya to solola ozana likamba tato mona papa yaka to solola ozana problème yaka so ba politicien papa benga rappel 26 baya abenga bango baya alobi papa anenine le 9 juillet 2024 oyo kaka oyo te oleka abengi ba papa Paul ba papa Armand tozongisa lingomba ndenge batata batikaki. Ah bon? Boya. Bandeko na ngai boya tozongisa lingomba ndenge papa batikaki biso batikaki ngai liboso papa Arma deuxième, papa solo troisième. C'est les paroles de papa Simo qui manquent ngani. Abengi bango baya. Mais au monde kaka na ndenge bengi bangwana batu kaka musu kaka bakimbangiste babandi ba mobulu ebele bele batu pe mokoto abite biso beto yati papa boya baete mais ebele batu bazonga batu bazana 26 ebele bazongi na 3 parce que nzela na bango zaka moko nzela nkamba papa na bango batike bango na okaki lobaki likambo wana lukongolo voilà batike bango na kati ya lukongolo babi totiki bino na lopango oyo muto abima libanda te oyo ko bima libanda mitalié même problème et ça la nyonso mais mutabima awate bango babimaka na lukongolo batika lopango voilà merci tokomo komana suka émission na biso en ce moment là papa Diange nazo sala ba makambo wana na ba papa Tshisekedi na banani tout ça la mambona mais est-ce que papa Charles Kisoloke le haut l'autre foloba ka zanzambe na dimension spirituelle on voit c'est comme si papa Diange n'a qui était beaucoup plus avancé. Papa Diangenda azalaki plus avancé que koleka bango nyonso parce que papa Diangenda azali lokola tata kimbango abatamaki na kati na ye na mission na ye. Mais tu t'es contredit en fait. Hein? Vous se contredire yomoko. L'autre foloba qui papa Charles qui soloke le yemoko po samba qui tamaki mona moke ka yona kimbango lelo bandi so qui bien pas. Basali on a bengara 3 égale 1. Tu okara 3 nezali 3 égale 1. 3 papa égale Kimbango. Vous comprenez? 3 papas bazana na kati ya nzoto ya Kimbango. Mais mutu na mutu na likambo na ye. O azana likambo etali politique. O azana likambo etalaki fumambanze ye makameta yinkamba. Ye babisi ye tika mundele abosa na ye atanga classe te avanda pe na église moko te ya mindele. Ye avanda na nkamba babi yo kotika ko bima na nkamba te. Et puis au tika la kotanga te au tika la pe kokota lingomba mwa mindele te vanda awa papa Diange na nde papa ko ebisa yo nde mutu okotambusa kombo nanga na mokili oyo bango misa to bazaki papa dialonga na zana kati nkamba papa Diange na awa mais bana connexion moko le lobo loba yepe kuna lobi ba yokani o maloba kaka bongo o mona papa Diange na awa o moni papa Kisolokele papa na bango bano bima na kati na bango misato a partager ki nzoto na kati na bango ngai ba okanga ngai mais bino ni mbosa la mission wana yo Diange na okende na spiritualité o kodi sango Kisolokele yo okende na politique zwa biki onde mutu okotambusa Congo yango monike non na biso domaine na biso kimbangise tozana Sainte Trinité Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Toi na tata dia Kisolokele comme le Dieu le Père. Toi na tata dialongana comme le Dieu le Fils, papa Diange na le Saint-Esprit. O atambola ka partout. Yango wana tintina zo mais suna bango misa to wana tata Diange na lobi bande ko na ngai ngamu na kena ko zwa bango. Bango soki ba batami na omona bango mais ngai soki na batami ba omona ngate.
yango mona ke papa diangenda ne mutu asali lingombo asali ba makambo mais bango nyoso bazaki na service moko na kati ya nzoto ya tata Simon Kimbangu Kiangai sikoyo bango misato wana baye kozwa nzoto na bango baye kobombana na kati ya tata Simon Kimbangu Kiangai balobi ki non tokokende tokobata mabino quelque part tokomona bino mais bino bomona biso te Puisque papa Paul a un pouvoir wana te. non mais parce que kuna na ngola lingomba na pesa munene te tokomona pe bande comme sous pe 26 pe bazana lolingi na mon pe basangana ka tout ça est-ce que kuna papa Kimbangu azate na lolingo lobi ke bakotaka côté moko bango nyonso bazana idéologie moko c'est tata vous comprenez mais tango papa Paul azako talisa banzeme batala kamba te batala lokola bango elle quoi bobungisi banzimi nzela parce que nzela ezaka nzela mais azo la s'appelle puissance non puissance c'est zo la samate parce que tout ça c'est on a pe plein angola oyo yebi okenda ko kuna eza nga nazala kuna eza que puissance kaka oyo abato babimaka nde bakendaka yango wana nde eza kolanda ba mususu papa bango nyonso nde ezana ba bango ba dépendre na nkamba papa Paul habite non yende yana biso oyo azana koleka biso na nyonso ye papa Paul na kati ya ba mission oyo batika kombonete oui papa Chico bon tokosolango po wana bande sous des cartes ezali to bimisa mais le souci ezali qui ba sangana d'ailleurs je remercie les bureaux ya papa Paul au pe ba contacter qui biso l'autre fois puis en fait c'est au parleur ça y a batutu hein. Il y a batutu so oui. Donc que le fongo la zala qui kuna ba yamba qui est bien. Donc vraiment c'est bon. Tokomi na suka. Tokomi na suka TV Zalingonga. To continuer. Alors le 6 avril, Yomozo qui tapait ma belle. Kamba. Nga molimo etalisaki ezala moko boy papa nga natambola pe na molimo sinon j'allais être avec vous pour bande comme sous kuna. Mais je crois que Kalate na Rosalakuna nenge biso ba initié to tambolara. Programme ezan ndengini. Programme le 6 avril papa a bengisi tout le monde. A bengisi mutu nyoso aya. A bengisi ba konzi mboka, a bengisi tout le monde aya. Papa akangaka likambo ante ke non likambo ya Kimbangu ezaka ka pona ba Kimangiste. Alors bi o azana likambo, o azana problème, o ya moni ke non ke ye azana likambo tata aya. Bino tuboya eza feti na bino nyoso aza kozela tout le monde na kati ya nkamba tozana batu mususu pe baza ko talibanda na grâce kaka ya o parler oyo batu ebele pe baza kolanda nga to kota na bango na nkamba po kaka nini aza muntu azalaka quelque part habité papa soki kamba ngo baboya na bango batu te to okende nga bino nkamba baboya mutu te okende ti okomona tata Simon Kimbangu Kiangai na koyamba yo ayambaka mutu nyonso akoyamba lelo ministre akoyamba ministre pe na sima akoyamba bino batu nyonso boyaka tout le monde a un problème ne papa yambaka na papa qui nani ba rapport bande ko belé bazali ko pesa bazali ko bande ko ba lobi pona ba ko ba mbongo ba omoni papa mukeni ngana o sepelaka ke non yo mo woni muto mona makambo yo tenga pongo te oyebi ke po ba yebi ke non on est à mukendi tout ça ce qui vient oye na rosolo na vie nga zaka na muto na nkamba ouais zaka na muto na nkamba o tebe ba umi sa bone on a passé là. Yemoko. Papa, on a besoin de papa, il faut zonga. Zombongo yo, on a kota. Kaka yemo muntu wana. Apesi muntu abatu monga sengi ete. Akiko panzango sango. Jo akiko panzango sango ngamoko na epanye papa tozaka biso mimbale. Tama kamoke salo ke woloba. Muntu abata senga ki otobi zwa o. Alela na plateau na au parler. Nenabi na mona docteur alela. Aleli. Oui, na mona docteur oui na pesi mbote na sepela na docteur mingi. Allez, anyata na e. Docteur azonga nkamba parce que azana likambo munene oyo e batami vazonga nkamba. Voilà, merci beaucoup papa Chico contact. Plus 244 924 66 99 66.
Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bino so bosepela hôtel à haut-parleur, bosepela na lolenge yango le kaka masolo na biso to tongi malamu na papa Chico. Merci na batan oyo, merci à ingénieur Isha, merci na Kokoko le fungo le Saint-Esprit, merci mingi na papa Konde, merci ebele na maman Bibi Cheuno, pourquoi pas hein, donc Kuntima. Maman Monique Owanga bisika wa pazwami mo yebi vraiment dans ma mombo amona kesoka na mutema bambote na yo. Salutations et puis ba coucou hein, à Yemoko donc défenseur ya makasi pour bien kotate Petroninga notre pêche bambote belé bisika ofandi to pesi mbote mingi na la grande équipe ya haut-parleur ba téléspectateurs na biso nyonso bozali ebelé des milliers de billets programme na biso toujours ba bazali ko tuna 14h05 Boulana en direct, 7h30, Bozalarawana, 8h Bozalarawana, désormais tu vas accepter le programme, il y a 19h, chaque 19h Boulanabiso et puis il y a 9h Boulanabiso. Alors na YouTube, Bozotalabiso, Bandeko, commenter, aimer, s'abonner, la première des choses à faire, partager, haut-parleur, et Yabino, Yabiso Nyonso. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. À plus. Papa, maman, yeba que Mabele ezali et loko ya kitoko pona kotike la bana na yo surtout que na bisika neti awa na nsele ndenge bozali komona paysage kitoko à quelques minutes ya fleuve Congo oza mobimba boyeba que lupango oyo ezali kotekama na 20/40 tope 20/20 na prima ngondo ozui otongi kaka lokola bandeko o boza komona zinga déjà bazali kotonga benga biso na lombango na numéro plus 243 82 161 72 wana na WhatsApp mbango okosolola na propriétaire kaka ndenge ezalaka mikanda nyonso okozwa yango pe otongi kitoko.